Loposo mwindo to bundela mabele. 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 Bundele mato bundela mabele. Bundele mato bundela ekono. Baindo totelema sengo pesa yako yamba sura banda kona bino epai wana bozomi penze belé yakola nde mission faire conscience mission éducative mission ekelamana likanisi moko yakola kisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe yazali kokende wapi yango mokolo na mokolo to sala ka effort ya kokende kokundula ka bandeko nyoso bazana makanisi ya malamu oyo ya kososolisa ka bandeko na bango na manaka na biso baindo totelema mokili ya baindo etondi makambo. Mokili ya baindo etondi makambo. Bola muki na makambo, bolali na makambo. Emission uti ko leka to solo laki na moko ya ba secrétaire na kati ya religion africaine. CGK Kukeya oto yambaki to zusu ba pel bandeko abite sengeli bozongisa bango ko lanela manaka ya sujet oto lakaki bandeko to ko solo wana bango. Yamboto ke nanu et pas invité na biso mokolo mo lelo CGK Kukeya. Oyoyo mwatango oyo tozo kabolona bango makanisi na tina ete ya kososolisa kabino bandeko bozuli baku ya kolanda kabiso na manaka na biso baindo to telema CGK Kukeya mbote na biso pe boni bino ba santé mbote mingi ndeko mopanzi sango elongo pe na bandeko balandi na bisika biso bazwami pona kolanda biso kati na manaka na bango ya baindo to telema bongo ba santé pona ba santé bokolongo banzoto kimezali na kati yetu. Kimezali na kati yetu baonezaka mongongo ya kati yetumba. Mokolo ngwale to kosolola nini yango vie éternelle. Nini yango bomo ya seko. Nani apesaka bomo ya seko? Po bénéficier na bomo ya seko attitude nini esengeli wa afficher na kati na mokili. Nini esengeli yo sala? Est-ce esengeli tika kindumba? Esengeli tika vie kubolango ya kikuluna, vie kimoyibi, vie koboma batu pour bénéficier de vie éternelle. Nini na nini na tete nini muta ko afficher na kati na mokili po ye lobiete a bénéficier na bomo ya seko. Ne yango na masolo na biso mokolo mwa lelo. Po batebele babetaka lisolo vie éternelle, vie éternelle, vie éternelle. Ba yebite na pesa ka vie éternelle, ba yebite vie éternelle ya ka ndenge nini, ba yebite attitude nini. Mutu senga ka afficher na kati na mokili po bénéficier na vie éternelle. Ne masolo na biso ya lelo na CGK Kukeya ne to kosola siri yango. CGK Kukeya bande ko ebele bazolanda ka biso sujet oyo ezali moko ya ba téléspectateurs ya Vam télévision. Ya émission baindo to telema ne a proposer ki biso ndeko tambi pona nini te to ko solola bokoki ko bengsela biso CGK Kukeya bo solola si bomo ya seko vie éternelle to yoka kaka yango to yebite ni to ko sala sur vie éternelle pour te bénéficier na yango attitude nini mais tout na peneza ki sur yango na bomo ya vie éternelle yango to baki mokolo molelo to yemba bino poto solusa to solola na bino na bandeko bazolanda biso po bakwa ko sosola nini ezali penza bomo ya seko o na lokoto to bengi vie éternelle to bomo ya seko ezana nanu nini tant to lobi vie éternelle to lobi bomo ya seko ezana nanu nini malobe pa na bino matondo lisusu ndeko mopanzi sango na kopesa biso susu maloba pe bongo na ndeko oyo tindelaki motuna na epai na bino koluka koyeba pe kososola nini yango mama Cécile Mwamba totanga na kombo na bango mama la biso Cécile Mwamba na motuna na bango batunaki koluka koyeba nini penza vie éternelle na kolika soki tolobi to limbolela mama la biso pe bandeko bazolanda biso to rappeler ba to rappeler bandeko mutune zaka ya mutu moko kasi biya ne pesa marapone sunga bato banso malobe pa ina bino nde wana to yanola na mama la biso pe bandeko banso ete tozwa nanu terme yango balobi vie éternelle vie oyo linkoloba kaka bomoyo éternelle oyo linkoloba ya libela oyo kosuka te nzoka pona koyeba eloko nini babengi bomoyo ya seko to pe vie éternelle toko sunga makaka soki tolobi to zonga na ebandeli to eba lolenge kani mutakela maki même ata mama Cécile soka kotala ta na buku na bango moko ya bapaya okomona ke tango bazokela Adam nzamba salaki nanu forme
On a selon la Bible. Selon la Bible. Basali na une forme. Et na forme wana basala ki balobi nzamba koya ko souffler na kati ya forme to e bembe wana ya Adam nde moto asani azongi. De abimi Adam akomi kotambo. Akomi na bomo. Donc ce qui tokotala tokomona ke moto pazala na bomoi biloko mibale ndezo sala bomo ya moto. De linkoloba nzoto ya mosuni na souffle oyo mokele yaki kochana kati ya nzoto wana ya Adam. Donc elinkoloba moto azali composé na biteni mibale. Molimo na mosuni. Nde to bengi moto. Nde to bengi moto. Siko molimo ndezo ya kolata nzoto ya mosuni. Moni. Donc elinkoloba tant balobaka vie éternelle nzoto nde kufaka. Kasi molimo ekufaka ti. Elinkoloba moto na mosuni bomo ya mosuni nde za na suka. Moto abotami na kozala ya moto na bomo ya mosuni nde sika moto akokutana na eloko oyo to likambo oyo kosala ete bomo ina ya mosuni ekoka kosuka. Kasi bomo ya molimo ekosuka te ezali na continuité. Donc na kota la vie éternelle kaka na kombo ndenge yango ezaleli bomo oyo ezali éternel ezali bomo ya molimo kasi ya mosuni te. Po na kati ya moto lokola ezali biteni mibale molimo oyo ezoya kolata nzota mosuni tango moto akokufa elinko babokabwani wana molimo wana ekokabwana ezongi kote yango eutaki na mokila molimo nzoto ya mosuni nde yango etikali ezongi na mabele kasi kote molimo wana ekei ekokokoba lisusu bomoi mosusu oyo ekosuka lisusu te. Donc na moment la biso tokona ba que vie éternelle oyo ya yoka bayebisaka vie éternelle ezande na molimo kasi na mosuni. C'est jika kokeya tango lobi vie éternelle eza molimo. Mais kotala mokili ningi ezotambwama chose dani maman na biso Cécile Mombazali chrétien tanga plaider tanga leli alobi ke alinga bobo limbolela ese bomo ya seko vie éternelle pambate ezana ba vexé biblique ozolobela ke vie éternelle ceci signifie la vie éternelle à connaître toi le seul vrai Dieu et que c'est lui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Donc pour mon tout a bénéficié de la vie éternelle et sengeli alanda kombo ya kolo Yesu. Mais na kamwe tango bino bosolo ba ke vie éternelle ça qui est mutu ndeso abota makana yango molimo ekotika la kokufa te ça contradiction te. Ceci signifie la vie éternelle à connaître toi le seul vrai Dieu et c'est lui qui t'a envoyé et likoloba nini. Oyo bomo ya seko po mutu ayeba yango esengela yeba nzambe ya solo pe na motinda mi ya nzambe wana ya solo ezali kolo Yesu. Mais komona minuti bozoloba awa ke vie éternelle ezaki mutu ngabota mi abota makana yango zaka bomo ya molimo mutu tekala ka seko na seko nzoto ya musuni mutu ekena kokufa contradiction ezali esika wana ya makasi sejeka kokeya. Soki tokozonga kana maloba na bino mopanzi sango kaka na obulubana po eza maloba na kati ya Bible. Celle vie éternelle ezali batu balanda kolo Yesu. Kombo ya kolo Yesu nde mutu epesaka seko epesaka bomo ya seko kombo ya kolo Yesu. Siko soki kombo ya kolo Yesu nde epesaka bomo ya seko. Kasi tozonga nanu na mission ya ye moko Yesu. Tango ange aye pa ya Marie. Na Luc 1 30 à 33. Alobi bien okobota mwana okopesa ye kombo ya Emmanuel. Nzambe kati na bato. Donc mwana na ako rené na trône ya koko na David. Mission Yesu zaki yango a rené na trône ya koko na David. Yango moni même temps ba mukolo bazo boma Yesu condamnation na eza likolo wana celui-ci est le roi des Juifs. Ozomona. Alors yeko aza motindami batindie na mission oyo ya koko kisa. Siko ndenga nini kombo ya ye ekende susu kopesa bomo éternel. Yango na maman na biso Cécile ye moko kota zolanda biso amekana okutanga Luc 16 19 tina 21. Bazo beta lisolo ya mozwi na Lazare. Mozwi wana azana bomengo na nyonso. Lazare azoya koliaka biloko ezokwea na mesa ya mozwi. Esika moko na bambwa. Wana lisolo na kati ya Bible. Lisolo na kati ya Bible to pesi verset maman na biso emoka tanga. Mais sima ya liwa donc eloko Lazare akufi, riche wana pa akufi. Mais tango yo bango mibale bakufi bakisi ko wapi na mokila molimo. Mais Lazare akeko se retrouver pene ya koko na ye Abraham. Abraham existant liboso ya Yesu.
siko ngape na tuni maman Cécile pe bandeko bazolanda biso nana pesa ki vie éternelle na Abraham pour Lazare akufi ake kokuta koko na Abraham pour preuve Abraham Lazare ake kovanda pene ya koko na Abraham mozwi ake kovanda esika ya pasi esika ake kovanda wana ma ya komeleza te amoni Lazare pene ya koko na Abraham nde mozwi s'adresser siko na Lazare na Abraham ke yebisa Lazare akende kotia ta musapi na mai aya kotangisela ngai po esika nazali pasi eleki posa ya mai eleki aba Lazare ayebisa bi kote yo zali na kote biso tozali moya kokoma kuna ezali mena suka mozwi wana sani a plaider pa ya Abraham pona bandeko na ye batikala bina tiki 5 bandeko na nga mitano kuna na mokila mosuni na kosepela te bango pelo basani baya esika o nga nazali yebisa Lazare azonga akende koteya bandeko na nga po bango pe baya awati mozwi wana na Lazare basani na Abraham bazo solola azo plaider pona bandeko na ye ozomona o ya tiki na mokila mosuni baya te ne sika ya pasi siko bomo wana échange wana ya Abraham or tango Abraham existaki Yesu na botanité donc na ba Lazare na ba mozwi na Abraham ba exista avant Jésus-Christ ba exista avant Jésus-Christ mais est-ce qu'on va se retrouver na mokila molimo mozwi wana azo solola na Abraham azo plaider cause parce que na séjour de mort tene ba yisa biso que ce muta kofi ya ke na séjour de mort azo zela ti na jugement dernier na ye pour nous so beteli solo ngo Lazare akufa Abraham akufa mozwi akufa Biblia etangisa biso ete peto yebi mutu soka kufi azo kende ake na séjour de mort azo zela esa mesonne suka o soki kolo Yesu azongi akobeta cri ba oyo bakufa na batombo bakobima po basambisama mais nous ozo beta lisolo na salinga na malili na nzoto o Abraham na mozwi lisolo na beta makamena na compréhension yo memeleli biso ndizo kamusela ngai malobe pa na bino sejeka kokeya matundu ndi yango to kolimbolela bandeko omoni batu fo bayeba mokili lolenge yango ezo kotambola motazali molimo na mosuni tozali na mikili mibale mokili ya molimo na mokili ya mosuni yango wana tango toyaka kobotama banzoto mibale wana fo sangana yo ye kobotama yango baboti yo baboti yo bango basungi yo kaka po bapesa yo nzoto ya mosuni kasi molimo nde tata mokila kotinda po na ye ya na mokila mosuni awa eya kokokisa mission po sa to etinda moko ya ye mokili wana to molimo ngo yeke uta wapi mais molimo uti na mokila molimo epa ya tata mokili yenda kotia molimo oyo koya kulata nzoto oyo baboti bapesi donc akoti na libumu ya mama akoti na libumu ya mama pona kopesa bomoi na nzoto wana eza na libumu ya mama oyo botama oyo kobotama na mission to etinda ndenge Yesu ayaki na mission ndenge pe biso na tobotamaka na mission kasi eloko ekosala ke moto a bénéficier vie éternelle to bomoi ya seko ezali etamboli lolenge yo tambwisi bomoi na ona mokila mosuni yango kolingisa ke lobi au vivre bomoi mais molimo nyonso eza éternel Lazare na mozwi bango mibale basu bango donc mozwi asaka mutu wa mabe na mokili mais mutu azalaki na etamboli ya mabe anyokoli pe batu na mokili yo zolia na mesa mais olingi ko biloko ezokweya yango Lazare azokoloba akoka pe koloba pe bon Lazare zo pe par no kende kolia donc koloba ezaleli ya mozwi yango esalaki ke tango azongi na mokila molimo akende ne sika ya pasi ezaleli ya malamu ya Lazare yango esalaki ke na mokila molimo akende siko ne sika ya bolamu deli koloba ke kozala na yo na mokila mosuni molimo nyonso eza éternel c'est ngana mono meminga na likolo répondre na ngai na osala mabe na osala malamu na mokili biso nyonso na muta mabe na muta malamu bozo bénéficier na vie éternelle na vie éternelle eza tolobi eza pona molimo nyonso eyaka kolata nzoto ya mosuni eza éternel donc soki si ko bénéfice kenen mais kana ko limbolela biso to yebi ke soki moto akufi azozela jugement dernier jugement dernier donc on a kutu bandeko na so ba témoin de Jéhovah bazana ba brochure moko be balakisaka bandeko bazolakisa ke na mokolo ya suka Yesu tanga koya ko belela mungongo ya Yesu ba o bakufa ba koyoka yango na kati ya batombo na bango ba ko bima na kati ya batombo po basambisama mais tango so bisanga ke jugement dernier wana ekutu kozala te Abraham déjà na Lazare na mozwi bakutana déjà pe mozwi akenaka na esika ya pasi na Lazare akenaka esika ya malamu
nazo ko ka tepena ko comprendre yango mais kana ko sosolisa biso nanu na bandeko bazuli bako ko landa biso na mama Cécile Mwamba wa tinaki mutuna na ye ko landela manaka mokolo mwalelo malobe pa na bino matondo ndeko mopandisa ngo yango to yaka poto limbolela bandeko omoni toye towe kobotama na mokila mosungu molimo nyonso eza éternel ndenge touti kolimbola wana obotami oye na mission lobi okozonga na mokila molimo kasi na mokila molimo tango tokomaka nana koyamba yo eza bakoko na yo bakoko na biso nde bayambaka biso na mokila mosungu bakoko nde bakoyamba yo na mokila eza lokola lelo mutu oyo akei ndakisa poto tozwa ata na contexte wana okei poto banani bakoyamba yo si bandeko no bayindo to bakongolo baza na poto bango na bakoya koyamba yo na aéroport ndenge pe ezalaka na mokila molimo tout effet physique et la manifestation spirituelle siko tango yo komi na mokila molimo bayeba koyamba yo eza bakoko na yo siko bakoko baza censé bayamba biso na mokila molimo bango wana biso tofingaka na mokila mosuni na bizaleli na biso ya mokolo na mokolo tango tozo kokende kokotaka na ba religion ya bapaya oyo nyokolaki bakoko na biso oyo esaki kelobi bakoko wana bazala na bisika ya pasi yango kolingisaki lobi tango komi na mokila molimo kozala na ona mokila molimo ezo dépendre na lolenge oyo tambwisi bomo ina ona mokila mosu ndakisa ba ebanso bazana ba religion étrangère lobi soko bazongi mokila molimo automatiquement to zo lobaka kozonga thème wana ba téléspectateurs ebele ba sosolaka te to keneno kolobela thème oyo la majorité ba bazo ko comprendre ko kufa soki motololo akufi hein a cause la jugement dernier te ndenge batangisa na bible to lolenge kan soki Yesu alobelaki likambo jugement dernier o Yesu alobelaki ezo concerné kaka bay o ya yelaki elingi koloba ko banda na Abraham Isaac pe Jacob bango wana o bakozala na jugement na bango kozala par rapport à ni par rapport ya mayo bango bazosala yende mtaza censé ya ko juger bango ozomona pona nini jugement liboso ya bomo ya mutu na mokila molimo ezana no bonzambe. Pourtant to koma na mokila molimo bakoko na otomba ya mbio bakotuna yo religion nini oyo sambelaki na mokila moso do bonzambe nini pratikaki bonzambe nini yo pratikaki soko zaki c'est que le loko bakozala chrétien et ça trahison vis-à-vis pa bakoko ya makasi kozala musulman ça trahison pa bakoko ya makasi kozala bouddhisme ça trahison pa bakoko ya makasi trahison ya makasi. Mais bango bakoko ngo bazalaki ba chrétien bazalaki ba musulman bazalaki ba bouddhiste soko lelo ningi ni soko biso lokomi ba chrétien na ba musulman comme la trahison mais lobi bakoko bakufa bakenda bango na bango nesinga na famille na biso na yebi na ngate mutu moko koko na biso moko boso soki asambela ka soki ndenge nini bango nyonso de la o nga na mona bango nyonso ti bakufa bazalaki ba chrétien na ba chrétien so ngai soki pe lelo na kufi na za chrétien soko bango bakosambisa nga so pona nini bango moko tu bakufa na identité wana ya ki chrétien matondo minde ko mopanzisa ngo na kopesa biso lisusu maloba bakoko wana bakufaki ba chrétien ya colonisation mais avant kuya ya mundele bakoko wana bazalaki pe ba coloniser ndenga moko pe loposo pembe tango bakotaki na kata colonisation Yesu akuya kwasani abimisa bango na colonisation azongisa bango na nzambe oyo ya Abraham Isaac pe Jacob nde yango na akokende komona nepa ya Moïse donc azongisa bango na nzambe ya bakoko na bango avant ya colonisation romaine oyo yakutelaki bango siko biso baindo avant loposo pembe bakoko na biso donc bayebaki islam te na christianisme te donc bakoko wana ni mutu bayambaka biso na na monde spirituel bango bazoyamba biso na monde spirituel siko jugement bango bakoporter pa na yo eko dépendre na religion to ne sika oyo zaleli na mokila moso yango wana moni peuple nyonso tu ya mokili sima ya ko comprendre ke babungaki eloka liboso ezalaka babwakaka na ba religion ba colonisateur ozongela religion ya bakoko na bino. Donc tant besoin na kata bonza donc neto mona ba chino ba sali révolution culturelle ba bois qui c'est christianisme ba zongeli bouddhisme et cela qui eloko moko volonté ya elle spirituelle na bango mais tango batu nyonso babungaka mokili ya molimo na bino nde sala kamaki bako bongisa manaka mobimba po bino bobika bakoko na bino wana bangwana bakosangana bakopona moko kati na bino aya po zongisa bino na nzela. Parce que tango bino bolandi matambe nzela ya mobikisi na bino nde bozongi siko na droite mais ceux qui bovandeli kana kata bonzambe ya bapaya
ndo moni nyonso wana otozo sola na bino awa donc to le des autres zo vivre les ça suite ya ba milimo na biso mingi o ezongaka na mokile molimo na biso ezongaka na ba identité ba paya yango ezo produit kaka be fait négatif et c'est ka biso bana na bango to vandi to ndengeni mais ba ko produit effet positif ndengeni po tant bazo zonga na mokila molimo bazo kende na ba captivité spirituelle bazo kende ba boloko siko bakozala basungi ya bino bana na bango botikela mokila mosuna lolenge siko po bakende ba libre il faut basa nini bo vandela na kata bonzambe na bino bozela na kata religion na bino pourtant bozozonga mokila molimo bozokende direct na destination oyo ya bino mais tant bo vandela na kata ba religion étrangère automatiquement bozokende ba esclave na mokila molimo donc c'est que dans le baboni mutu soka kufi ya koyipe suko ya suko bota mabeso na mokili possibilité wana ezali po tokendaka tozongaka milimo kako ekendaka yango pe wana ezongaka donc ndeko tamine na zabwe na kufi na mikolo ya pepe na kokipe na bota miso na robota na famille na ngai kaka so bien na tiki bana na mama na robota mapeka pa na bango to le expliquer na nosika ona na kolika omoni bomo ezali to benga ngo mobeko ya incarnation elinko ba kaka milimo oyo ekendaka yango pe kaka yaka kozonga kozomona botami do loi réincarnation to loba bino pe na religion africaine bo apuya ka tezwana mais principe wana eza universel principe wana ezaka universel omoni mobeko wana eza nini tozwa kaka ta mbule noka kasi mbule ezonoka ti so mai wana eutaka na likolo mai ezalaka te mai wana euti kaka na babibale bamai oyo euti na babibale bamai tosokoleli basani bamai nyonso tosaleli misala yango wana ekomate likolo sime kosala nini ezongeli biso lisusu ntango okende kotoka mai otoki mai musani osana osokola basani okolambela osokoli bilambo osokoli nzoto elobi lisusu donc mobeko wana yango wana mpe ezaleli na biloko nyonso donc kaka milimo ekendaka yango mpe yaka kozonga donc obotami okufi loboko ya lisusu kobota seshika kokeya yango wana toye po tolimbolela bandeko ke na molimo moto aza éternel donc vie éternelle oyo kaka oza nango na molimo donc nozala no kuluna nozala no ndumba nozala no momeli masanga nozala no muta mabe nozala muta malamu bino nyino nyonso bo bénéficier na vie éternelle wana bino bo bénéficier na vie éternelle pour éternité toloba nini éternité nde yaka kolata physique soki mutu soki molimo ebimi mais nzoto etikali te ezongi na oka poussière donc molimo wana yende akei ko rendre compte liboso ya oya tindaki pa pesaki émission ndenge to limboleli bandeko likambo ya mozuna laza c'est que soki to comprendre molimo tonga ya lati nzoto ya mutu ba acte nyonso nzoto wana eposé yango ekokende kozala jugement ya molimo elataki jugement ya molimo elataki nzoto wana nzoto mosuni eza na oka mosuni elamba soka kolongolongo tikeke mais mutu non même pas on a ningisa loboko boye ezo dépendre na molimo mais mouvement nyonso ozo sala ezo dépendre na molimo parce que molimo eza to ko bouger te to zaka ata mutu aza na nkoma molimo eza libanda akosa eloko ni okosa leloko te ni o réanimer ko senga ke molimo fo ezonga mais il faut ko luka ko zongisa molimo parce que acte nyonso yo zo poser quand à rendre eza na molimo o ezo lata nzoto siko lokola molimo ekufaka te molimo ekufaka te siko atolobi nanga moto wana atazalaki ndumba atazalaki moyibi atazalaki soki nani oyo azalaki po babeta lisola lifelo yango te batu bakokende na lola batu bakokende na lifelo yango so baye bakokende na lifelo kuna na lifelo bakoki vivre peka éternel bakokufa te mais yango na logique attention ke no mais kuna pe na lifelo kuna ba moto alibela ezalaka kuna kasi moto pe alibela te donc molimo no teke ko nyoko na lifelo donc molimo no pe teka nango kufa te ya libela kuna na lifelo ba pe bakozana na lola bisengo ko pe libela kasi yango na te donc molimo ekufaka te bomo vie nyonso tout eza éternel ezo dépendre ni na ndenge ezo tambwisa bomo na yo na moto mosu c'est cheka kokeya ba téléspectateurs bozolanda biso na manaka na biso ba to telema ba numéro eza affiché bo réagir na testo to pe na appel c'est cheka kokeya za ko yanola na mituna na bino ndenge mama Cécile Mwamba denga tikela ki biso mutuna na ye ya bomo ya seko bino pe bosala pe bongo bo réagir c'est cheka kokeya tango lobi lifelo na lola na raisonner biso to koli na lemba to koli pena na lemba na raisonner grand frère na biso ya lemba
nakoki kotanga bato bayebelaki ye azalaki musicien tokotanga pena komona ete mais tozobeta lisolo bato ebele bazocomprendre ayemba balinda kolala kolamuka alobi abongwami na ye mpo abénéficie na vie éternelle atiki na ye bamabe wana eza batémoignage ne baninga na miso kutu bamisie kutu bakoma kutu kocontredire ye alobi ke monde wana ezalaki monde moko ya mabe ya masumu mpenza ebele ti lelo mpe continue mpe koloba yango abongola kutu na kombo na babiyema nyonso abongola alobi par rapport tanga azalaki molimo na ye ekobénéficie na vie éternelle te ndi asalaki ke atika bamabe wana so ntango bino boye bozoloba ke na moto asali mabe na moto asali malamu bango nyonso babénéficiaka na vie éternelle lifelo na lola okendaki mbango limbolela biso lifelo eza nini lola eza nini mpe banani bakokende komérite kovanda na lola yango mpe banani milimo ya nani mpe kokende komérite kovanda na kati ya lifelo maloba epai na bino matondo mingi ndeko mopanzi sango omoni mokili ndenge ekelami mabe na malamu ezalaka nanu te eloko mama Cécile akokoyeba mpe bandeko mosusu mabe ezalaka te malamu mpe ezali mabe eza kaka mabe eza te malamu eza te bien nga so nafingi moto eza eloko mabe te ezodépendre nayibi eloko ya moto eza eloko mabe te ezodépendre nabomi eza eloko mabe te sesheka kokeya koboma kasi soso mpe kombe mpe ntango abomaka soso asalaka mpe mabe lion mpe ntango abomaka banyama na zamba asalaka mabe te abomi bango na ntina mpo abikisa libota na ye moto wana oyo ake koyiba ayibi na ntina nini omoni ayibi na ntina nini seke koyiba eza nango malamu tolobela bongo mais ebongo ntango yawe na bible azotinda bana na ye badepouye baegyptien bayiba biso baegyptien mama bandeko batanga ngo na exode seke tolobela kopose acte ndaxe ya biloko ya bongo ezodépendre mpe na bacirconstance tata mokela atalaka ntina oyo osaleli likambo wana moto aza na nzala ake koyiba mpo aza na nzala alinga bikisa bomoi na ye omoni asenga te nesika osenga okoki kosenga soki bapesi yo matondo soki mpe bapesi yo te donc likambo nyonso ezalaka circonstance oyo moto akutani na yango omoni sikoyo ntango balobaka mutu mabe na mutu malamu na nakeli bango eza tata mokeli ne moto akeli na bato mabe yozotindika na batelespectateur ozomema bongo na bisika kebaki na basala na boka bamabe nzambe ese nzambe akokosala mabe mpenza yebisanga mena nzambe mpenza akokosala mabe bakosala mabe te siko mabe euta mpe mabe euti pa satana ti mais siko satana ngo nanakela satana nzambe kaka moto akela satana siko soki eza lokola yo tata oza na kati ya ndako oza na bana na yo ou bien tozwa ata na este bitumba eza kuna no ba M23 bazoodérange mais l'état alali te azwi mandoki bapesi basoda na biso mpo babengana ba M23 baboma bango balonga mpo bazotia population mal à l'aise siko nzambe oyo aza nzambe amoni nanu ke satan ngo asali desordre kuna na lola olazwa ya garde nanu kuna na lola kuna esika ye azali ma préféré kobwaka esika biso bafaible tozali siko soki moto asalaka lisumu na propre volonté na ye te mpo satan azali siko nini ezangaka mpo nzambe akanga satan wana longola ye mpo mabesilaka na mokili mais soki azotika satan mpo ayebi ke ntina moko ezali oyo ebombameli wana ya satan ozomona c'est sûr expliquer nanu mabe na malamu yango ndongo lobake eza malamu te eza mabe te expliquer ngo nanu po biloko wana eza biloko moko bitongo lobi bongo ke mabe moto kolingane bomo ene mobimba akoma ne koyiba bato akoma ne koboma akoma ne kosala kaka ba mabe po ayibike na landaki message moko bo na télévision babe ke mabe koyiba koboma nyonso na mabe te siko bito boloba ke mabe ezalaka te malamu mpe ezalaka te kaka na likambo moto asa expliquer ngo nanu nga nazo comprendre te batelespectateur bo réagir maloba epai na bino yango wana tolingi tolimbolela bato esengeli bayebaka boye tovandi na mokili oyo evandeli na likelemi elingi koloba soki ozosala mabe yo mpo kosani okobuka yango soki yo bomi yo mpe bakoboma yo soki yo mpo oyibaka yo mpe bakoyiba yo ozomona donc mokili etambolaka ndenge wana donc soki oyo ozosala yebaki yango ozolona na moma na soki ntango okoki yango mpo kosani yango mpe yo mpo kobuka donc mokili etambolaka bongo omoni sikoyo bayebisi biso balobi lola na lifelo sikoyo lokola lola na lifelo ezali bayeba kovanda na lola wana bakozalaka na bomo éternel yango tolingi tolimbolela bato ke mabe na malamu nyonso eza kaka kati na yo mais mokeli oyo atindi yo na mokili
yenda zana pona a juger misala oyo ozosala ndenge moko misala ya Lazare yango evandisaki ye pene ya Abraham pe misala ya mozwi yango kende kovandisa ne sika wana ya pasi wana oyo yazalaki siko bandeko basosola nini lelo zana mokila mosumu lobi okozonga na mokila molimo siko na mokila molimo nini esalaka tango yo zokoma okozala liboso ya tribunal tosambaka na mokila molimo donc ozela jugement wana te babetaka lisolo la Bible ke fo yesu ya sambisa mokili mobimba teze wana eza lokuta akosambisa nde bango baya yende bango wana ya kosambisa poto lobi bato bakosambisa za bakoko parce que moto azalaki devant jugement ezalaki nani mozuite nana sambisaki mais Abraham da sambisaki ndanga moko pe bandeko bayindo fo bayebaka ke na mayema so ezosala okosamba lobi liboso ya bakoko na yo ya fumukimbangu Fumukimbanga za mobikisa bayindo Fumukimbanga mobikisa bayindo donc lobi okosamba liboso ya bakoko mais motuna liboso ezalaka nanu bonzambe nini oyo sambelaki na mokila mosu toto loba na lifelo na lola nyoso mibaleza na kati ya mokili ya molimo nyoso mibaleza na kati ya mokila molimo nyoso mibaleza donc soko sali malamu batindikisi yo toto loba ka lola seke ça elle a bolamu yango bazobenga lola to loba so indenge bongo donc to loba ndenge nini au moins tant tozo limbola bandeko likambo ya Lazare na mozwi de liko lobake bango mebale ba se retrouver na mokila molimo mais mozwi wana nda se retrouver na boloko esika ya passe Lazare a se retrouver esika ya malamu donc libre aza libre yango babengi yango lokola lola to donc lola liko la kaka bolamu esika ya bonheur libre liko la kaka esika ya passe ndenge wana pe bomo ya bayindo lobi na mokila molimo o nyoso ozosala lelo yango kolingisa ke lobi na mokila molimo ovanda na esika ya malamu to ovanda na esika ya to ba CG4 to repese exemple to vani na ville province ya Kinshasa mais eza na mutu mususu eza na prison centrale ya Makala mutu mususu pe avanda na commune na Bumbu mais bino bozaka na kata Kinshasa ingeta donc mokili eza ndengo wana donc nengeza awa non ça non mabe non ça la malamu biso tous les débats batu wana ba bénéficier na vie éternelle bino nyoso tu boza na vie éternelle po molimo ekufaka ti donc siko à partir de siko ya jugement bakoko bakosambisa yo nde siko kosala ke yo batindikisa on ndakisa na boloko na mokila molimo mususu kende ne sika ya liberté ezaki azana accès à makambo so ya donc neto so vivre awa wana mokila molimo pesa la peka bongo bandako ezali batu pe bazali tout effet physique et la manifestation spirituelle donc on a toujours mona na mokila molimo na musuni awa yango pesa na donc si zomona bakonzi bazali na mokila molimo pe bazali ba boloko pe zali ba hôpital pe zali ba izini pe zali nyonso ezali na mokila molimo yango esala ka ketan toujours ya ko botama mayoko kokisa eko dépendre ne sika na musala oyo salaki na mokila molimo do likabo yo kobota mena ngo ufo utala ngo kuna utana ngo kuna na mokila molimo so kuna pozaki na usine poko ya ko accomplir ne tene so kuna zaki na été na hôpital poko ya ko bota mamunganga so kuna zalaki mosambisi juge poko ya ko bota na likabo wana donc eza azate azare ezalaka tina on apena na famille na biso dozala ba docteur ebele pona molimo pe kuna ba docteur bazali po mutu ye moko azali lisanga ya biloko ebele oya kelaki lisu na mokila c'est OK donc ye wana pa ko ya na mokila musu na mabomba mi wana okela lisu obi biloko zoloba oyo ezo créer na mito bandeko bo réagir pe moni ya ko proposer biso peso na prochaine émission sujet o to ko lobela bo sali kaka neti mama na biso Cécile Mwambanenga asalaki solo c'est chika kokia to loba nini lelo mokili plus ou moins ndenge bandeko balobelelaka na ba statistique ya mokili to ça plus ou moins 7 milliards d'habitants na 7 milliards d'habitants to ya population Chine yemo kaza na un tiers déjà du monde un dépasse un tiers monde le 66 Chine na un baza lokola katikati ya mokili bango baza déjà katikati ya mokili les deux pays wana déjà Chine aza dans ba 1 milliard déjà na donc aza 1 milliard ba 600 millions d'habitants elle dépasse déjà 1 milliard 300-400 millions d'habitants. 66 déjà bon déjà 4 déjà les deux pays wana kaka. Surtout le banine. Bango déjà ba comprendre que masolo ba yeso koya ako sambisa mokili mobimba to bango déjà ba comprendre que eza nango lisolo moko ya kolalisa ba makanisi ya bato ba koki kolanda na bango to yango bimimena na banda kala. Po soko kena end lelo induisme mutesa kuna.
L'Indus, mais ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ceux qui le loquent en Chine, le bouddhisme, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Tout le monde déjà peuple déjà comprendre que déjà que masolo ba yeli bango ke so ya pour juger mokili sambisa mokili fin du monde ezaba masolo moko lokuta malobe pa na bino. Matondo mingi ndeko mopandisa ngo. Soki kutu ba Ismaélite oyo bazali koko moko na Yesu. Mais Yesu akosambisa bango ti. Bango pe ba musulman pe que paradis existe. Mais pour na bango paradis, il faut andima nzambe moko selo bango akili mokili. Ala na prophète na Muhammad. Azala soumi na nzambe ya Abraham ndako mona lolo. Wana conception ya ba musulman. Ça n'a rien à voir na ondima Yesu. Ça n'a rien à voir avec ondima ya Yesu ezako akosambisa mokili bango kuna bandima yango te. Siko so wana ba arabe lelo pe baza des millions na mokili. Wana siko nanu ba arabe o ba uti koko moko Abraham. Et bon, ce qu'on bendien na ba chinois nengo lobi wan o ba vandele na kata ba religion na bango. Ce que bango pa na bango ba komona lola te. To ba est-ce que ça confirme na ba religion na bouddhisme na hindouisme ça ba vraie religion na kata. Mais eza bonzambe ya solo. Eza bonzambe ya malamu pona bango. Yango to limbolela ka bandeko ki bonzambe ezali race na race. Bato na bato bazana bonzambe na bango. Bonzambo eza universel ezalaka te. Obi li solo ya Abraham na moziwa na benza et touchenga. Donc pour la limbolela bandeko ke lola oyo zo kanisa ezali libande ya bonzambe na yo lola ezate soko lingi lola ya malamu vandela na kata bonzambe na yo na nzela ya bakoko na yo ndesika lola ya malamu ezali kasi lifelo oyo zo ka bazwebisa bino lifelo evandele na babonzambe ya bapaya o bandeko na biso bavande noto loba nini roi Léopold ayebaki ba makambo yo zo loba tanga zo loba ke bo yinisisa bango bakoko na bango mais bango bayebaki po bayebiki lokola tuzo kende ko coloniser batwana colonisation liboso il faut to bandana na aliénation ko aliéner batwana mentalement po baboma biso spirituellement nde bakumbela ki biso babonzambe na bango moni po baboma biso spirituellement bakumbela biso babonzambe na bango tant déjà babomi yo côté ya molimo na makanisme esa les ate to komi na biso kaka ndengwa na babandisi ko kotisa biso o ya bango o esaleli ke lomo na mangomba etondeli ba mosquée nyoso etondeli eza mayeba kotisi biso kasi maya tata mokili siko maya tata mokili o ya biso baino ne vandeli na religion o ya biso lelo tozo bundana ngo bomoko na neso nyanzela bozo bundela ngo bomoko na neso nyanzela tanga lobi neso nyanzela fumukusu ke muzala pana na ngola koko ya suka mboka mokobi misala ya 1921 mokitani ya fumuki mbangu mokobi misala ya 1921 ya fumuki mbangu mokonzi na kati ya religion africaine c'est je ba téléspectateurs bozolanda biso na manaka na biso ba indo totelema ba numéros affichés bo réagir bino bozoli boko la biso na internet na nzela ya YouTube ba mwangisi sam vuvom bo tikela biso ba commentaire bo tikela biso ba mituna bo tikela biso ba sujet o lobby ko yeto ko rappeler que ko exploiter tango lobby ne sonyanzela to makanisa biso so la muki lisusu makasi c'est je ka kokeya mais yo so bete lisolo ba lu felo la ba lola mo nani mfumukusu kia munzala pana na ngola mokonja bankanga ngunza bango to yoka bango mingi balobelaka lisolo pemba kalunga le valo pemba kalunga weza no nini nani pemba kalunga ezali nde mokili ya molimo na biso bayina donc wana eza mokili ya molimo na biso donc même na molimo neto botama na musuni ba noir bazana mabele na bango Afrique ba mindele bazana mabele na bango orient nini occident ba jeune bazana orient ba miso bazana moyen orient même be na molimo za kabongo to uta keseka moko pete to ebisi bandeko to lobi tout effet physique et la manifestation spirituelle ndenge kaka biteni ya ba mabele kabwane to bengi ba continent eza pe bongo na molimo so biso do uta awapi siko biso pe tozo uta na Afrique na biso spirituel po ya ko bota na Afrique physique do Afrique spirituel nengo bo benga ngo pemba kalunga mais ngo na pemba kalunga mokila molimo na biso esika ba koko na biso po to kaka fumu kusalo ba pemba kalunga ako agir so no mitu na pemba kalunga ngo ako agir pemba kalunga ngaza mutu aroya ko agir to lo lengekani po alobela te mona pemba kalunga pe do za na ngo kaka Afrique spirituelle donc Afrique spirituelle na biso mokila molimo na biso ndenge pe bango kuna baloba ko soki mutakufa ke na paradis donc paradis na bango ndo mokila molimo nde na bango do bato na bato bazana mokila molimo na bango bato na bato bazana mokila molimo na bango na kati ya mokila molimo na bino nde baboloko ezali soki mutu na bino na mokila mosuna asalaki bamabeto ngai basambisi bakotia na boloko wana eza lokola mutu asali mabe chino asali mabe na Chine est-ce que bakokende kotia na prison ya Inde akosela ka boloko na Chine Inde asali mabe na Inde
ake sala boloko na Chine akosala okaka na Inde kuna et bon ce Congolais sel mabe na fond bake tia na prison ya donc osala baka akosala ka prison na boloko na donc manifestation mona physique yawa eza lié na molimo nyonso to eza lié na molimo libanda ya molimo eloko ezati na monité nyonso eza lié na biso kotongo bipemba kalunga soki ezala kapi pour fumukusa loba ngombi ngo pemba kalunga ngo ezala kapi pemba kalunga eza ka ozo mona espace o ka ozo mona yango na pemba kalunga mopepe ndala kata mopepe ndesika milimo ya bakoko na biso no sevana même yo moko ndengo zana soki kaka kokati motema tant to kataka motema mbala moko koti na kata mokila molimo donc o kaka ozo benda wana ozo bimisa ozo benda wana ekotika na kata mopepe sile yo kota sukati na so lokoto zo mona ngote ngo ozo benga monde spirituel bon tant que le bi spirituel eza o eza invisible po ezo mona monde invisible mais ali eza ko exister déjà sensible mais invisible donc eza plein mokilo eza plein o etondi o tozaka lokola mbisi te moni mbisi soko bimise na mokili akufa po ani akufa po plein oyo ozomona plein o video eza vidité eza rempli na milimo ozomona parce que lokola eza rempli na milimo oh vidité kasi on te lobi lokola eza vide tozwa mbisi to bimisa ye na libanda okufa po ani so tozwa yo mutu to chona mai okufa po donc biso neto se sentaka boye mbisi pe na kata mai pe se sentana à l'aise amona ka teke biso no mona la kayeke na kata mai amona ka peke ye paza na kata vide espace akoko mata kiti ake azongi donc azomona naza na kata vide mo mais za vide te za plein ba enseignement nyonso kaka bozuka pa ko suka mboka na ibi nesenga nzila koko ya suka mboka yeto bomba ina mboka na suka mboka ndesika tokenda kozwa ka mai o biso pe tozopesa epa bande ko na biso bilengi ba téléspectateurs naza dans ka moi banda to botami to koli ba makambo yo to yoka ngote kaka bo pepe ya religion africaine nde wezana bo kamamia ne sonyanzila fumukusu ke mzala pana na ngola koko ya suka mboka nde bana o bazana kati école neni mutu bazoya ko talisa biso bi oyo après avoir kotanga na école après avoir kozala formé pa mokonza banganga ngunza ne bango pe bazoya ko ya kotangisa biso biloko oyo bango batangaka pa ya koko asuka mboka c'est je ko kia tozo chiter tozo bela na soka émission na biso pona manaka mokolo mwa lelo mais oyebi tu to sala émission oyebi ko bangisi nde batebele na bandako bato basa pena ko banga na iso to ka lisolo eli felo moto to saka mutu ka to nzibino Yesu te ko bénéficier na vie éternelle ato nzibino Mahomet to ko bénéficier na vie éternelle mais pour mutan dimango et ça rappelle moi pasteur ni to tout na boye na lelo ndenge mokili esalami ba noiro bazolanda biso tango lobi mokili molimo na biso bakoko na biso sikoyo na kondima bakoko na kondima fumuki mbango to koki kondima nani poto bénéficier sikoyo na bolamo ke kokuta biso na mokili ngo ya molimo matondo mingi poko to fumuku sa lobaka bomo eza pa fumuki mbango so ba noiro to landi fumuki mbango te to koki ko bikate mais bino boye wa moko ya mona na ye moko ya disciple bozolo ba awa to landa bakoko ozo moteza ebimi contradiction na maître na maître na koko ya suka mboka na mokobi misala ya 1921 matondo mingi ndeko mopanisa ko pesa biso maloba eza contradiction te po fumuki mbango tolobi azali mobikisi aye ko bikisa biso na tango nini tango to bungisi bonzambe na biso nzoka bonzambe ebandi uta bakoko na biso nzala panda pe kitelekinamo ebandi kokitana siko bizalelo tata mokela pese kina bakoko na biso nde yango wana esengeli biso bana na bango tosani tolanda tango siko to bungi nde fumuki mbanga azoya po zongisa biso kana bizaleli wana na mokili wana na bizaleli wana po yango na tata mokela ebeli biso yango na role ya kimobikisi yango na role ya mobikisi donc fumuki mbanga azozongisa biso nde na bakoko wana na bizalelo bakoko na biso bazaki nango tango to bungisi omoni siko poto za la batu nde poto tozonga siko na mokila ngo lelo nde ba biso nani tolanda fumuki mbango poto to kolanda fumuki mbango ndo okondimeli bakoko yenda zo kumba biso siko vers bakoko wana fumuki mbango ndo zo kumba biso ndo fumuku so tia te ya tolanda fumuki mbango zo fumupo fumuki mbango mema biso siko na mokili ya bakoko na mokili ya bakoko esika to liaki to melaki to tambolaki to vandaki to kelaki biloko ekamusaki mokili yango moni yawe tant to colonisaki bango na Égypte po babima yawa ebisi bana na banga yawa ebisi bana na ya bobima maboko pamba te basenga biso en plus basani ba dépouiller biso
pona nini poto vivaki mokili wana ya abondance poto vandelaki na kati ya bokoko na biso yango wana bandeko batanga ngo Exode 3 20 tina 20 matondo mingi to bendi suka CGK kokeya ba téléspectateurs vont mon téléviseur de sabino que à chaque fois bolandaka biso eza na eloko oyo esengelaka bo bénéficier to bele misuka lilo ba suka ko talisa ba téléspectateurs pe bo pesa numéro na bino ya téléphone et tout le coup to bandeko balandi bino na boy ile komande ko tambe ndeko tam ba ko ba réseaux sociaux bo tsaki komboni na Facebook numéro bozo sala ya WhatsApp eza na batu misusu ba koluka ba benga ba continuer ko solana ko tuna mituna pe ba zo pe biyano malobe pa ina bino na bayeba ko sepela ko benga biso numéro la biso ezali na 089 63 84 017 ezape na bo bandela ngo lisusu na kati ya WhatsApp donc nous en a 089 60 089 63 84 017 ezape numéro auto celle na nzela ya WhatsApp nde wana baza na posa ko komela biso komeli biso lilo ba suka oyo to kokabwana ngo pona émission mokolo lelo yano ya suka pona kokabwana lelo to ngto ebisa ndeko na bisika nyonso bolandi biso to longola kobanga bomo nyonso na mokili na molimo mutu nyonso za na vie éternelle quel que soit le cas oza na vie éternelle po mokolo oyo kozonga mokila molimo na yo nde kotika nzoto yango nde kokende na mokila molimo kasi molimo na yo ezotika nzoto na yo ezokende na mokila molimo po ekende na message nini oyo kokende kopesa liboso ya oyo atindaki po toyaka na mokila mosuni po tokokisa mission lelo baninga direction na bango ezozala malamu po bavandeli na bareligion na bango kasi biso bayindo lokola tovandeli na bareligion étrangère kobanda nanu na kombo kaka nanu bapesi yo tozondima kozwa kombo ya Philippe tozondima kozwa kombo ya Benjamin tozondima kozwa kombo ya Mustafa ba message ekote ya tokosala pe mission momba sirba kombo ya Israël nde déviation mobimba oyo yozo vive na mokila mosuni yango wana yango no moneti na religion africaine ye kozongisa biso na origine na bokoko na biso po biso pe tozwa direction ya malamu ya kokomela na mokila molimo nesika tokomela kaka na baboloko biso pe tokomela nesika ya bolamu ezali to vive pe paradis oyo bayaka koloba donc paradis oyo bo bayebisaka bino paradis evandende na kata religion na bino pourtant ozokoma bakoko na bakoyamba yo oyebi esika nini oyo kovandela na mokila molimo esika bolamu ezali nde na bongo to profiter to pesa ba mbote to pesi mbote na kilandi na biso nongo ngela to pesi pe na bandeko bakambi na kati ya kivuka na biso ya balongo banengo mafuta ko Kongo pe bongo na libota na biso na molimo lokola pe na mosuni moye tutanga bakombo ezate pe na bino ndeko mopanzisango pe na bandeko bosuni biso nete na bilili to pesi bino bambote na kombo ya mobikisi na biso fumu kimbangu matondo mingi na kombo ya mobikisi ya bayindo fumu kimbangu wana ezali loba ya suka pona émission mokolo malelo ya CGK kokea tata mama ningi to loba manaka na biso la pona ko la musamakanisi vie éternelle bato bagangi pour bénéficier de la vie éternelle faut tika kibondumba nzoka même muto akokende lifelo faut en éternité to yoki on la kati émission donc to sali mabe lokolo okokende lifelo wala babika ni moto epelaka esilaka te donc po bo vivre na kati ya moto wana epelaka esilaka te donc molimo na mino faut na kati ya éternité osala malamu éternité osala mabe éternité mais ce qui dépendre et c'est quand nous okende ko vanda mela c'est je qui mam aki musika lobiete bakoko ne mutu basambisa kabiso eloko wana na nango pa mokonzi banganguza fumukuso ke muzala pana nango babake to saka na compte ça rendre na bakoko lelo na yambi disciple ali na plateau alimboli bakoko bakenani ko sambisa biso apesi biso lisolo ya ndakisa to exemple ya Lazare na mozui bazaki na mokilo biso tozali mozui azaki mutu amabe Lazare azaki mutu malamu tango bakufi bango mibale bakei bazela jugement ya Yesu te nzambe te mutu asambisa bango Abraham mutu asambisa bango bakoko na bango eza na kati ya Biblia tata mama vie éternelle nino koki ko retenir kombo ya Mahomet te mutu apesaka vie éternelle kombo ya Yesu te mutu apesaka vie éternelle kombo ya Buddha te mutu apesaka vie éternelle kasi vie éternelle eza tango molimo abotami na kati ya éternité molimo ne mutu ako vivre éternel nzoto olati ne mutu ekufaka molimo ne ko zonga na mokili ya molimo
ndenge CG Kakukia atalisi non sala malamu non sala mabe soko sala ki malamu na kati ya mokili molimo kozala libre non soko sali mabe kozala na kati ya boloko eza lokola tozofifra na kati ya Kinshasa moto mosusu bandeko baza na prison centrale ya Makala tozana na bango na kati ya Kinshasa mais biso toza libre ovandaka na Lembo ovandaka na Matete ovandaka na Selemba ovandaka na Bumbu oza libre mais bandeko wana baza pe na kati ya Kinshasa mais baza libre te baza na kati ya boloko ndenge moko pe na Lazare tabakendaki na monde spirituel Lazare libre mais mozwi na kati ya boloko la lifelo le lifelo ezaka synonyme ya passe lo ezaka synonyme ya bolamu osepelaki na émission tozongisi matondo mingi na mokonzi ya banganga ngunza fumukusu kia mzala pana na Ngola na nzela na bango nde bana oyo bango mokolo na mokolo bazokoba kotangisa nde tozoyambaka na ntina ya kososolisaka bino bandeko na bango bayino bozwaka libako kolanda bango lobi eleki bolandaki noko ndombele botale balobi eleki bolandaki banganga ngunza lobi eleki bolandaki babilandi lelo pe bozolanda CG Kakukia o bazali 100% produit ya religion africaine moko na kati ya lisanga na bango za moko ba masanga na kati ya communauté ya religion africaine tozongisi matono mingi na fumukusu kia mzala pana na Ngola koko ya suka mboka tozongisi matono mingi na DG ya Vom Télévision DG kwa mambo tozongisi matondo mingi na bakambio bazokamba biso pe na Vom Télévision muto asungaki biso na bilili DT kwaku elongo na chef ntimba oba kosunga biso pote bilili lamba malisoso ekomela bino na ba ndako epai kuna bozwami ngai ndeko na mino tambiko ka mutu nazalaki na présentation invité mokolo molelo ya CG Kakukia soko lingo tikela biso mituna na Facebook obeti tambiko kotiki mituna tokotuna CG Kakukia otikeli so pe sujet to exploiter na ba mwangisi samu Vom Télévision na YouTube Vom ba mwangisi samu YouTube otikeli biso mituna to exploiter yango na numéro eza affiché na Vom Télévision to exploiter yango soko tiki mituna so ipo lingi o contacter ngai ndeko tambi to pour participer na émission to pe o pesa biso mutuna to pe sujet okobenga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 kimia ya tata mokeli fo mokimbango bakoko eza na bino tokutani na poso o ezali koya Loposo mwindo to bundela mabele 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 Bundela mabele Bundela mabele